bijou d'or, Mossi. Hélène, bijou d'or, Mossi. Hélène, bijou d'or, Mossi. Bonsoir, bonsoir, bonjour. Na mutunyos oya kozwa occasion ya kolanda recette ya mama bijou na mukula lelo ngande kola bino ya mwasi na kumbo ya bijou d'or. Mama bijou d'or kande na lobaka bozala musika te bozala wana toujours na Bidor TV pour koyeba eloko ni mama bijou d'or akote la bino. Mama bijou d'or lelo na memeli bino recette na nga ya kokomisa nzoto kitoko ya kobongisa nzoto ya ko garder taille ya ko garder toujours ndenge ozalaka jeune fille. Donc mama bijou d'or na yeli bino lelo na ye kolakisa bino lelo recette oyo ya ko garder nzoto oyo ya kokondisa libumu oyo ya kosala ke o koma mukolo te. Parce que biloko nazo lakisa bino lelo eza biloko oyo ekobongisaka toujours nzoto. Okoko sala 40 ans batbo mona lokolo za na 20 ans. Donc eza vraiment malamu mingi ezokondisa libumu ezolongola ba graisse ezosala vraiment kitoko makasi. Pona ko garder l'île na yo, il faut osala recette o mama bijou d'or asala. Osala lelo. Mama bijou d'or na lakisa ba recette moi ebele. Ba mekara kaka omeki oyo tamso moni simbite omeki mususu. On sait jamais. Donc mutu yo soto azana tozala banzoto ndenge moko te ngala kokoza tamso na melaka citron na kondaka mutu musu ata meli citron akonda te. Donc banzoto na biso ekokana te ba organisme eza na ndenge moko te eza na batu mususu ata zolia na ete azoya na eka munene. Eza na batu mususu pe aliaka mingi me ya munene te. Boko soma na ye lelo bosombi lelo broche na ya olias po atonde fali ya 4 na de avocat meli penza koka donc aoya ne burote. Eza na mutu kande mama bijou d'or na lobi donc banzoto ekeseni eza na mutu mususu aliaka mingi ayaka munene te. Eza na mutu mususu azolia na ete me ayaka na eka munene akokolia na eka lipa na moko broche na eka moko me azoya munene ameli koka dega. Donc tokeseni mutu amtazana nzoto na ye nzamba zana lolenge asala mutu na mutu ndenge moko peka da badloko kopakola mutu muso kopakola loko boy abongi mutu muso pakola yango abongi te. Donc mama bijou d'or ngana lobaka il faut komeka meki oyo omoni ke simbite omeki mususu. Recette on a ça la bino lelo eza vraiment kitoko makasi comme koko garda ngo na frigo comme pour koko tika ngo libanda na bato balinga biloko ya malilité ezo traiter lisusu nzoto na ba mupepe oya mabe o tozana ngo mikolo yo eza déjà na tangawizi na kati eza na citron na kati eza déjà kitoko makasi. Donc ata soza na fièvre bozo ka mgongo nanga donc ata personne na meli yango eko edengai parce que eza ko traité eza vraiment traitement et ça la mina pétazile yoka kombo kala mingi te mama bijou d'or nazo lakisa bino na lingi kana invité bino vendredi na 20h30 mama bijou d'or na longoli 1h du temps parce que nazo mona vraiment vendredi na 21h30 eza ko arranger ngate na komi komona ngo tard makasi parce que eza na live mususu malgré nazaka na bandeko o basungaka ngai bango bakoki kozata mususu balembi eza na batu mususu bawuti par-ci par-là bayoki lisolo kitoko bavandi penza balingi kokende te moyen okata ngo mususu na 1h du temps ezali te okolinga ta mususu ocontinue okende ngo na ba 1h30 baboye eza ko déranger parce que eza déjà 21h30 tant to bakisa 1h to komi na 23h30 tant to bakisa non 21h30 tant to bakisa 1h to komi na 22h30 tant to bakisa 30 minutes oketina ba 23h eza vraiment quoi mama bijou te yango mama bijou d'or na longoli 1h du temps vendredi na 20h30 tozala wana na Bidor TV la patronne to yoka lisolo ya ndeko na biso ya mobali avandi na Belgique atindi mwasi na mwana moko asali inane na Angola kangami kuna. Donc koya kaka mobali azoya ekokuta mwa ya asali inane akuti mwasi na zemi ya 4 mois. Papa ngo alobi akobenga ye moko vendredi boyoka ye boyoka ndeko na biso ya mobali azana no jeune vraiment mungongo na ye na moni ete mais mungongo na ye aza vraiment jeune. Donc boyoka ndeko na biso ya mobali ku ya munene oyo azwi akozana na besoin ba conseil na bino parce que akozana na life ya mama bijou aboyi na ye kotia caméra batu ba mona ye na yebite na ko proposer ye
soki akoki kotia caméra esika azali nga na invité pour na bomona ye soki kosimba te bokoyoka ye ata na mongongo vendredi na 20h30 na bando tanga bakombo bozala wana ebele ma jolie 20h30 nayebi te soki outaka déjà prière okoti na ndako mamagi même chose bijou la blanche kota 20h30 oyoka lisolo copine na kobeta ma Viviane mama ki jabron ba mama tout bo soutenir nga ba mama ba débat bord bino tout vendredi na 21h30 tozala wana ebele pourquoi pas donc ba groupe na nga nyonso tuka boyebi na ba oyo ya Bidor TV na ba oyo ba groupe na nga ya les amis de Bidor TV ba bomoko groupe na nga ya bomoko bozana bo soutenir mama bijou naza na besoin ya présence na bino to mekana ko sunga ndeko na biso mobile parce que a craqué mbongo ebele azwaka na musala atindi mwasi ye alanda ke kokuta mwasi na déjà na zemi ya 4 mois eza na okama makambo nyonso tuka makambo ngo pesi leka to sto yoka yango donc mais mama bijou akobeta po apesa conseil ya batu oyo nano bakutani na makambo boete ou bien osokutani na makambo ndenge nini okoki kozala pona eza nango fin du monde te ndeko mobali zwa courage nazolakisa bino siko biloko nanga oyo nazolamba nayebi ke maku mavinga okozala wana nayebi ke ndeko nanga ya mobali sanari masamba akozala wana mingi na bato basutena yanga nayebi ke Rita mosa ya desi kwa okozala wana Nathalie susu nani non idée ezate nayebi ke bokozala bana ebele mignon garçon quoi AJJ Joël nayebi ke bokozala bana bozala bana ebele ba mama tu ya bade baba ona mona bino penza donc tant kanga nazokota be bozokota mbala moko ezoyinda vendredi na invité bino bozala jamais de siko mama bijou do alinga lakisa bino recette ya mokola lelo mwana nanga Aurélie Jimbi benga kinga binanga mama bijou comment je vais faire osala nini pona o garder taille mama bijou ayeli lelo secret tala oyeba eloko nini oyo koki kosala pona ko garder taille na yo mama bijou na lobara donc Bidor TV makambo yango yo wikade da uti koyebisa bino lelo na ekolakisa bino recette nanga oyo mutu vraiment okoki ko garder ligne na yo okoki ko garder taille na yo donc libumu ekoko kende okosala na yo chirurgie te okolata na yo gaine te okosala na yo soki ndenge nini te soki oza kosalela recette o mama bijou do aza kolakisa pona mokola lelo mama na biso Aurélie Jimbi donc commande na yo yango yo parce que le baki mama bijou naza na besoin ya recette moko boye oyo ekoki kokondisa libumu yango mama bijou do nasali yango vraiment uniquement pona yo pona pe esunga baninga nyonso donc recette na ngai yango yo nyonso tu bomoni eza na kaka ba fruits eza légumes donc eloko moko ya mabe ezali awa te eloko moko te ezali ke soki tosaleli eloko oyo ebele ekozongisa soki ndenge nini ekobebisa nzoto ekobebisa santé non nyonso tu ezali kaka biloko oyo toliaka donc eza nango na o balobaka ke ezali nango na dose te donc eza nango sans dose okoki komela ngo ndenge olingi par jour okoki komela ngo 2 verres par jour okoki komela ngo verre moko par jour okoki komela ngo 3 verres ça dépend mais soki ozala vraiment mutu libumu ezali munene ozala besoin vraiment okonda de préférence salela yango 2 fois par jour meli na tongo omeli pe na butu omona ndenge nini oko diminuer noki eza batu mingi balingaka minene eza batu mingi pe balingaka na bango minene te oyo soki olingi okonda et puis eza koede na batan oyo ndenge tozali ba fièvre ba nini en tout cas eza pe ko sunga eko sunga yo pona kolongola yo ba graisse eko sunga yo pe pona kobikisa santé na yo donc c'est ça ndenge bakulobaka ke munene eza nango munene eza nango donc munene eza nango mabe munene eza vraiment malamu te parce que munene ezo memela batu mingi malade donc recette ya mama bijou yango nazo présenter bino nazali na tangawisi nanga naza na carotte naza na citron ngala lingaso nazo sala nazo lakisa bino oyo na katite oyo eza tangawisi mama bijou aza na tangawisi na ye yango na kati na longo yango baposo na kati tangawisi nanga yango yo mama bijou do nazali na
carotte nanga na longoli carotte ba poso bien na sukoli na kati carotte nanga yango yo mama bijou do aza na citron ngala zanga na biloko ya réserve te mama bijou do na citron nanga yango citron ezaki ka moi 2 na ndambu donc ezaka 2 na ndambu ekoki même pas 3 carotte oyo ekoki ozala 4 tangawizi ekoki kozala mibale ya boye moi ba modèle ya boye pour nazaki nango misatu na utiliser 2 tangawizi carotte citron plateau mosusu tozali na concombre na kati nyonso tu concombre nanga yango mama nyonso to yebi concombre yango yo concombre ezaka ba mama te na ba papa recette oyo eponi nango te ke il faut mama kaka amela ba papa mosusu pe bazaka libumu monene trop de boki melaka oyo et puis ezo ebata ko nettoyer ba rein donc eza vraiment bien donc tozali na concombre na biso tozali na pétazule ya mama bijou pétazule nanga yango yo omoni pétazule ya mama bijou ezali pétazule nayebi te soki omongo ezomona na malamu donc pétazule nanga oyo eza pétazule concombre koto naza na citron nazali na carotte nazali na ail donc biloko mama bijou do azosalela recette na ye yango donc 1 2 3 4 5 plus mai donc 6e nango ezali mai donc biloko oyo misat biloko oyo 6 yango nde mama bijou azosalela recette na ye na mokolo ya lelo mpona kokondisa nzoto mpona kokondisa libumu mpona kozwa ligne mpona moto azala na forme donc moto azala na forme olati mpenza liputa evandi libumu plat olati chemise mpenza eto aussi c'est ça yango donc mpona koyeba babiloko aboyi foza toujours na Bidor TV mpona koyeba ba recette oyo mama bijou do asalaka sikoyo naleki na kolakisa bino nde nini na kosala biloko na ngai donc c'est ça ezongisi eza citron tangawizi na carotte il faut ozala na machine ya mixer pareil oyo ezalaka bamidele ebele mosusu ezalaka sous forme kaka ya kosalela bajus mais ngai namonaka soki biloko ezali ebele na préféré nasalela na bamashine nanga oyo mpo namonaka ekotaka ebele ekoyede ngai mpona nanika mbala moko ebele donc c'est ça appareil ya mama bijou yango oyo naosalaka tuko bomona bien appareil na ngai yango wana awa nazwi carotte okoki kobandela oyo nyonso tu oyo olingi nazwi carotte na nga tangawizi na ngai mama bijou alobi tangawizi citron eza vraiment kosunga makasi donc carotte ezoyede mpe na misu ezoyede vraiment makambo ebele recette oyo eza bien mpona santé ya moto donc nazwi nano biloko oyo misatu mpona awa etondi biloko oyo misatu nakoutilize kaka mai na nga oyo mai ya normal eza mai ya gaz te na mai ya gaz mabe parce que mai ya gaz eyesaka libumu monene oyo toza koutilize mai normal mai na nga ezaki bouteille mobimba parce que le reste yango wana mpe kaka tokozwa yango bouteille ya mai na nga yango oyo sikoyo mama bijou akolekana na konika biloko na nga oyo nazonika biloko na nga oyo nyonso tu awa ekoti carotte tangawizi na citron enikama bien au sentir penza que oui et ça li poto par rapport ezala wow enikama kitoko appareil oyo eza na 1 eza na 2 enikaka
moi minene deux vraiment des ni kaka poto. Niki citron nanga mélanger na tangawizi na carotte. Donc ça vraiment ibandi ça déjà goût ya bien na uti komeka. Moi tangawizi wala kitoko makasi. Yango yo na tie na bol nanga pona konika mususu après ko mélanger et puis ko yeba ko bomona ndenge ni mama Bijou ko sala pona ko récupérer ba jus oyo naza nango besoin. Siko to komi na pétazile na biso. Pétazile na biso yango yo tozoni kango na concombre. Okoyi pe kozoba mbuma ayo tie na kati parce que ayi peza ka ko traiter na nzoto. Mais ngai na sali na nga sans ayi pona eza vraiment des recettes pona ekondisa nzoto. Libumu na oyo kokonda zalaka l'habitude ya kosala yango ba milangi ata 5 la semaine. Donc omela kango na tongo meliango avant olia na butu pe avant olala omeli omona ndenge nini libumu na yo ekokita nyonso. Ma petite sœur Sandrine na Hollande olinga la recette ya boye mama Bijou azo lakisa recette pona kokondisa libumu pona bambonga ba chirurgie wana mbongo ekoki kozala nango mais soki mutu déjà basi bakomi kokende kokata yeba partir nzoto oza nano na bomo eza lisusu malamu te. Bon, il faut que ça la biloko ya boye ke okende kokata libumu il faut balobi avant obeba il faut oyimiyebela koki pe kozala zana na libumu te ozala na libumu te ozala posa ke oza garder ka taille na yo koki na pe kokomela yango eza ka te ke pona mutu ozala na libumu munene na zo susu ndambo ya mai na tie pona nini na ngetambola bien. Les sous mai là kati ya pareil là ce que ça la mixeur ya munene we kokota nyonso tout pourquoi pas okuzionga tout okotisi yango niki on pika mbala moko c'est pas grave c'est plus mixeur na les ya muki on sala ka ba tour on sala ka ba tour c'est bon. Bien parce que pétazile là zaki na e makasa par rapport carottes na ni na biso awa ini kami vraiment bien timé ça va na tangawizi pétazile na biso yango yo pétazile yeyo pétazile mélangé na concombre yango yo eza vraiment jus ya kitoko pona komela les autres on la bagresse mieux surtout dans nzoto. Donc c'est ça maman déjà lobby il faut qu'on la solution à bouillir pendant qu'on la solution à bouillir il faut que ça bonne la vidéo suivi et puis ce que kutali na vidéo maman Bijou pour que sunga baninga mususu en tout cas partagez vidéo pour que les kosunga baninga mususu et koki kozala ki yo za na on a problème té ozana yo bien. Donc moninga musoza na besoin akonda alongola ba glace na muna ye. Donc so continue les vidéo oyo ozala malamu mingi mama Bijou alibi tozala na ka pona ko sunga pona kaka ba 1 plus siko eloko na ko bakisa ezani ni ezaka mai na bakisa mai na ponga na ozaka na besoin ba jus wana bakisi mai na ngai
ngai oyo il faut nasala tout mai mobimba oyo esila. Donc il faut luka mwa bola monene mpona kosilisa mai na yo oyo ezalaki ya 1 litre mai ya 1 litre et demi mai na ngai 1 litre et demi yango oyo. Donc mélange ya biloko na ngai yango oyo sikoyo na komélange yango boye bien. Donc après Mama Bijou nako lekisa ye na passoire mpona kozwa jus. Donc nga na banda komela kaka jus oyo. Donc yango nde naza nango besoin. Biloko oyo nyonso tu ya likolo ebwakama nango biso tokorécupérer kaka jus. Jus wana nde toza nango besoin mpona ekondisa libumu, mpona ebongisa nzoto, mpona ogarde taille na yo. Mama ya bana soki combien, mais soki omelaka oyo okoki komona lokola kutu obota te. Il faut kaka kotosa 2 fois par jour okomona oko dîner. Donc c'est ça. Tokopase sikoyo na étape yako rincer yango. Il faut zala na biloko ya boye parce que eloko nanga oyo ekoki kosunga nga mpona kotia kozongisa ngo lisusu na bouteille. Yango na préféraka nasalela biloko nanga ya oyo mpona kogarde yango na bouteille nde namonaka malamu makasi. Donc siko il faut nasala makasi na tiaka moke moke ayigote. Kaka koyebela parce que balisopa na ndako bandenge kaka. Soki po moni neti babiloko na oyo etikali okoki na mpe kobakisa mai, mais nalingi mai mingi te mpona mai ekoya kosilisa makasi na yango. Makasi nango nyonso to ekosila soki ozotolisa mai ebele. Mais comme mpe soki otikali na oyo na babiloko na oyo ebele omoni oza aposa kobwaka yango te ata oyo okoki obakisela yango lisusu mai mosusu. Bakisa yango lisusu mai mosusu mais ekozala na makasi mpenza te. Soki osaleli yango 2 fois omona mpenza ke oui nyonso tu ba couleur tu esili wana seki makasi nango esili. Oyo etikali oyo nakokosalela yango su tour moko. Nakokozwa yango lisusu na tiango mai na vandisi na ngango bien. Après tango nakoya kosala boyo komona verre yango akobima boye te akobima mwa verre moko ya pete makasi, mais c'est pas grave par rapport au bwaka ye. Ndenge Mama Bijou nazoyebisa bino biloko oyo ko mpo koki kogarde yango. Sana lakisa bino yango nga na kogarde yango kaka nakotia yango lisusu mai nakolalisa yango mpona korécupérer lisusu mwa bajus moke moke kotikala na kati awa. Donc c'est ça biloko yango Mama Bijou azoloba yango oyo bareste oyo kokosalela yango lisusu okokosalela yango lisusu mbala moko. Okoko kobwaka yango te obombi yango okosopela yango lisusu mai okomona akozala makasi lokola oyo te, mais quand même azali mai te. Donc azala mwa akozala mwa bajus oyo moke na kati. Donc comme mona koko garde mais jus nanga esili te. J'ai Mama Bijou esili te tozo kokende kaka. Tasali na bol moni na kozwa babiloko nyonso to etika na ozongisa na ngango awa na kozwa mwa ndambo ya mai na kosopa yango susu likolo mpona ko récupérer su mwa ndambo ekotikala na katikati ya biloko nanga oyo ezotikala. Mama Bijou alobaka mayele esilaka te. Donc c'est ça parce que ndenge eza boye nayebi ke esili nyonso tu te makasi nango eza nano mpona korécupérer mpona kosilisa makasi nango zwa mai mosusu sopa na kati kanga bol na yo oyo evanda epuis okoya korincer yango lisusu ata après jour moko okorécupérer mwa ndambo. Donc c'est ça j'ai ya Mama Bijou yango oyo. Donc ça makasi siko nazongisa ye na bouteille oyo nga na kobombela yango. Bosabone na Bidor TV bozala jamais d'ici. Mama Bijou awa sala ba solution makambo ebele. Mama Bijou alakisa ba kiso ezobongisa nzoto kala mingi te fona lakisa bino jus nange sopani mabe.
nalakisa bino kisi oyo ekolisaka suki nga moko donc suki nanga modèle ekoli donc onzika te naza kutu kosokipe nango malamu te banda nakanga yango kaka mwa basuki esinga mais suki ekoli parce que so nasukoli yango natiaka baproduit nanga après nakangi nanga lisusu suki nanga ya singa parce que tokomi na mikolo ka basystème ya baperike tobimaka na biso pe te mais suki vraiment ekoli makasi se mama bijou ndenge nasala boye soki oza ya moto asali osuki ya maboko asali osuki ya maboko okolinga osukoli motu otie bakisi oyo mama bijou akolakisa bino donc c'est ça sikoyo oyo comme okoko garde boye mama mia yesu okoki na kogarde boye recette ya mama bijou esili comme mpe nakoko balusa ye na molangi donc wana eza kodépendre na nga moko eloko nalingai nalakisa bino kaka yango oyo na osala makasi nazwa jus nanga oyo na balusa ye na molangi donc bosabone na Bidor TV bozala jamais dessus mama bijou do alakisi bino méthode mosusu ya kokodisa libumu nazotia yango na verre botala ndenge nini jus nanga vraiment ezali kitoko makasi akotia ye na mwa verre bongo bomona jus nanga ndenge nini ekobima Bidor TV nde makambo omoni jus ya mama bijou bakopi nanga nyonso nazobenga mama Maggie nazobenga mama Julie nazobenga bijou la blanche balobi faut ko garder nzoto mwasi mwa nzoto mwasi mwa taille donc mama bijou lelo nazaki na besoin ka kolakisa bino biloko nanga oyo etikali eza nango biloko ya kobwaka te nakozwa lisusu mai nakotia awa nakozwa mwa mai nakotia yango awa nakorinse yango lelo te nakosala yango ata lobi mpona makasi nyonso tu ya biloko oyo ezali awa esila donc so nasali yango sikoyo nakoriske kata mosusu nazwa mai ya pamba nazwa bamai ya pamba etelema lokwanga naza na besoin ya kolongola mwa biloko etikali kozwa mwa jus ndambo etikali awa nakotia mai après nafiniki ye nalalisi yango ata journée mobimba après naye kosala lisusu ka nde bomoni awa kokamola yango mpona kobimisa jus oyo bomoni ndenge jus na ngai ebimi donc jus ya mama bijou eza kitoko makasi soki moto olingaka na yo biloko ya malili wow kitoko makasi so olingaka biloko ya malili okoki mpe kobomba ngo na frigo tema lokola ngai na mesala mingi na biloko ya moto nalingaka biloko ya malili te nakotelemisa ye kala pembeni ya cuisine après na bandi komela ye mama na biso Fatou mwasi ya papa Jean-Marie oso tunanga mama bijou sali boye siko kotia ye wapi nde nasali ye boye na otika ye libanda soko lingi na ope ya malili okotisi ye na frigo ozwi mpenza pai wapi pai ya mwana na ngai papa ya blessing eza wapi ozwi mpenza pai otie okokata mpe mwa citron moko boye otie mpe mwa citron awa citron ezodiembela en tout cas okomela yango kitoko na mwa pai so oyambi mopaya olio pesa mopaya masanga mela pesa mopaya jio mama bijou do asali ozobongisa santé ya mopaya nzoto na ye kozala kitoko mama bijou alobi ezaka mpona bamama te papa ezopesa makasi na nzoto nde bokende ya bamisala na ntongo boye olamuki obeti verre na yo oyo moko okei na yo mosala epesa vraiment makasi na mosala ntango kozonga outi libanda oye osilisi kolia bien basaleli yo semoule kitoko olie après omeli susu verre na yo moko ndenge mama bijou do asali wana donc bosabone na Bidor TV bokozala jamais dessus mama bijou alobi soko otiki na eloko ya boye te okoki mpe kobomba ngo na molangi me ngai na préféré natika na nga boye parce que namoni na molangi epesanga lisusu mosala mingi natiki na ngai ye kaka ndenge bomoni ye wana bosabone massivement na Bidor TV bozala jamais dessus parce que mama bijou do awa asala makambo ebele nalakisaka bino kolamba nalakisaka barecette ezobongisa nzoto mama bijou do abeta masolo ezaka chaque vendredi mama bijou do atiaka makambo ya nzambe oyo ezaka chaque dimanche mama bijou do aza na émission na ye ya baamse olukaka libala contacte Bidor TV numéro na nge eza wana donc ozala jamais dessus ozala besoin basalela yo promotion ya eloko na yo pourquoi pas contacter ngai ozala jamais dessus parce que naosalela yo promotion ka ndenge oyo kolinga donc biloko ya mama bijou do yango oyo mama bijou do a présenté bino na mokolo ya lelo
Maman Bijou d'or à lobby, moi mayele. Donc ba maman bo meko kobongisa banzoto ba papa, ba maman bo meka kobongisa banzoto na bino moko. Batumi bobenga nga Maman Bijou secret na weza la nini. Maman Bijou za ba secret ebele. Pona o ratete o eba ba secret la ngai, il faut que ça la ligne, il faut que s'abonner na chaîne nga pona ko eba ba secret ya Maman Bijou. Maman Bijou za la jour mususu na ye munene, jour mususu na kondi, donc ça dépend. Donc c'est ça. Kokonda pe makasi eza nango malamu te. Il faut ka kolongola libumu parce que libumu nde mutu sala ki ebebisa taille mutu ko za na oza na taille bien mais libumu eye ebebisi. Pona kolongola libumu wana il faut que ça la nini, il faut que ça la biloko o Maman Bijou à la kisaka na chaîne na ye. Na za na ba recette bele na sala mais o ya pété pétézile. Comment on a makasi on dirait zamba liboso. Là ça il a bino recette oyo ya pétazile et pétazile kombo yango wana mbala liboso na ça il a bino recette ya pétazile na nzimi te za na kati ya Bidor TV yango yo na bwaki chasser te pona la bino recette yango les aba mama mingi ba yebi pétazile te. Donc tout ça il a vraiment té mais pétazile eza malamu na santé. Donc biloko na ngai yango na lingi bino mingi bozala wana toujours na Bidor TV bozala jamais de si muto kota la vidéo oyo soko se feli koleka boete telanga j'aime. Maman Bijou za besoin j'aime na yo. Maman Bijou za besoin commentaire na yo. Maman Bijou ta commentaire ce qui est pour yebi recette moko boye za bien koleka peta mususu oh pourquoi pas komelanga message. C'est pour se payer dans un message et que ça l'engaille bien. Donc, Naza a besoin de soutien à bino, de soutenir Bidor TV, vous allez jamais dessus. Mbote dans ma famille, nanga ba mo situ eska bozali. Maman Bijou do alinga bino mingi. Donc, toza wana kaka pona kosunga la Maman Bijou na prometara bino ke TV nangeza kaka pona ba 1+ na ba vie na bino. Vous s'abonner ma suivre na Bidor TV, vous allez jamais dessus. Bye.